innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, ya premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambo la kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception, ya deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai ke moko côté na terrain po ezalana nute et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki o matio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boye bape bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mbote na bino tebete bozamingo bozelaka info lingala journal ya people pour na pepe na ngoto fond basango na biso pour na connaître bino que clôture ya session ordinaire ya mois de mars dans l'Assemblée nationale et seulement qui bongo jeudi 15 juin 2023 pour na ba détail et longo na Medaline Bikaka. Jeudi 15 juin, après-midi, une session ordinaire, il y a mois de mars 2023, ils allaient clôturer les députés nationaux, qui na vacances parlementaires sur le 15 septembre 2023 pour aborder dernière session, il y a troisième législature, il y a troisième république. Contrairement à l'habitude, ndenge ezalaka clôture ya session ya mars oyo et pesamaki na discours protocolaire te lokola momesano ya Christophe Mbosonko Diampwanga pour na essentiel honorable président Christophe Mbosonko Diampwanga ye alobaki boui après mosala moko ya makasi oyo ba honorable député ba uti kosala nde na kombo ya bureau ye apesaki ba félicitations pe asengaki na ba député nyonso ba ye bana ko reconnaître mosala oyo bango basalaki apesaki bango esengeli ba ye bana ko kende bisika na bisika oyo bango ba ko passer ba vacances na ba fief na bango pour na ko présenter bilan ya législature oyo pe ko profiter na occasion pour na ko déposer ba dossier ba candidature pour na ko zwa confiance mususu ya ba électeur na bango na ba élection oyo ezali koya na tina wana aswetaki epai ya moto nyonso bonne chance asengaki na nzambe ayeba na ko accompagner bango bisika na bisika bakokende alobi moto nyonso azali kosalela mboka avec dignité pe responsabilité na ba principale mission constitutionnelle oyo epesameli bango pona ko voter ba loi pe ko contrôler ba membre ya gouvernement pe d'institution ebele ya mboka na tina wana alobi esengeli kokoba ko mériter confiance ya population ya République démocratique du Congo asengaki na nzambe ayeba na ko batela pe ko pambola République démocratique du Congo avant à déclarer close session ya mois de mars 2023 na Assemblée nationale. Na masolo mususu mosenko simba ki clôture ya session ordinaire jeudi 15 honorable député bazalaki bongo na plénière et pa wapi basolaki na o etali bongo validation ya ba pouvoir na bonde hérité mapindemi atalisi yango
Avant clôture, il y a session ordinaire, il y a mois de mars 2023, plénière, basalaki, validation, va pouvoir, il y a député, ou basalaki frappé na incompatibilité, pe ba absentéiste, pe ou le sous ba koufaki, Assemblée nationale, basalaki plénière, jeudi 15 juin 2023, avant clôture, il y a session ordinaire, il y a mois de mars. Ordre du jour, Ezalaki, examen et adoption, il y a 7 procès-verbaux, il y a la séance plénière, Oyo et Outé Kouleka. Puis validation, va pouvoir, tout clôture, il y a session ordinaire, il y a mois de mars 2023. La communication, numéro 1, il y a chambre basse, il y a parlement, Christophe Mbosso. Atalisaki ke ezali mingi approbation ya rapport ya commission PAJ oyo ezali kolobela vérification ya ba pouvoir ya ba suppliant oyo ba bengamaki pona ko remplacer ba député nationaux bazalaki frappé na incompatibilité ba kufaki topé bazalaki invalidé natina wana président ya commission Augustin Mulumba a déclaré que depuis 4 mois plénière azali kozela validation ba mandat ya ba député oyo ba ko remplacer ba collègue na bango bazalaki nommé na ba fonction mosusu ezali incompatible oyo bazalaki invalidé pe misusu bakufaki commission atalaki dossier individuellement pe batiraki ba conséquences ya droit pona kotalisa eloko nini esengeli esalema boye na suka wana député Israël Daniel Mbau Sukisa ye asalaki lecture ya rapport sur base ya ngo nde monsieur Kaubira Mirindi a remplacé député Emerunga Vunda Anselme ya circonscription électorale ya Kalei. Katumba Kabangu a remplacé qui député Milolo Dibondo Zobel ya Chikapa oyo akufaki. Madame Munimba Limba Mahangu ye a remplacé Munimba Limba ya Uvira oyo azalaki invalidé. Bikoke Bolomelenge Victor ye akoti na place ya Fidel Lukinda oyo akufaki. Madame Tambwe Yolande akoti na place ya Papinyango ya circonscription électorale ya Bandundu oyo azalaki invalidé. Mboma Boko Paulin ye akoti na place ya Adolphe Muzitu ya Kikwit oyo azalaki invalidé. Mulanda Muland Gi ye akoti na place ya Henri Mova Sakani ya circonscription électorale ya Lukunga oyo azalaki invalidé. Madame Monga Massimo Lili ye akoti na esika ya Marie-Ange Mushobe kwa likulia ya Kabare oyo azalaki invalidé. Na suite ya analyse ya dossier physique nyonso oyo ezalaki soumis examen ya commission ba déclaraki conforme na disposition ya article 18 ya loi électorale ndenge ezalaki modifié pe na terme ya article 114 ya constitution ndenge ezalaki modifié pe règlement d'ordre intérieur ya Assemblée nationale commission PAJ ba proposaki validation ya ba suppliant oyo Chipamba Chibwabwa Zakari Kaubira Mirindi Katumba Kabangu Judet Munimba Limba Mahangu Bikoke Bolomelenge Victor Mboma Boko Paulin Tambwe Yolande pe Muland Guy Monga Massimo Lili Bango bazalaki bongo validé. Au nom du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kenge, Azwaki Maloba Mokole a jeudi 15 juin na semaine minière ya RDC Oyo Badenoma Yango Dieu Mining Week Oyo Efongama ki le 15 juin na Lubumbashi na Dina Sona Atalisian. Na kombo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo, nde premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge azwaki maloba jeudi 15 juin 2023 na semaine minière ya République démocratique du Congo oyo ebengami DRC Mining Week oyo efungwamaki na Lubumbashi le 14 juin na thème reconnaître les trophées et les victoires de l'industrie minière en République démocratique du Congo en dehors. Pour l'occasion, chef ya gouvernement a répondaki na série ya ba questions alobi ke alingaki nanu a tenir bonenge misala oyo ezali kotambola ye azalaki délégué epai ya président de la République pona kotala ndenge nini secteur vital oyo ezali ko marché na République démocratique du Congo pe azala pene ba partenaire ya secteur minier pe azala na écoute na bango na makambo nyonso oyo bazana yango ndenge alingaki azongela question oyo mokolo na mokolo alobite epesamaki na revanche mabele ya République démocratique du Congo PC ya mabele awa interaction esengeli kosala secteur minier phrase oyo ya premier ministre pe ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo alingi kosala te ezala lokola slogan kasi ezala réalité. Premier ministre alobi apesi ba réponse na ba point de vue institutionnel nyonso parce que ye alandaki ba débat nyonso oyo euti koleka na point de vue institutionnel alobi ezana no choc moko ezali kotambola guerre oyo ya Russie elongo na Ukraine pe yango ezali ko toucher ba domaine ebele
na tina wana chef ya gouvernement asengaki na ba partenaire nyonso oyo bazali koevre na ba secteur minier pe na secteur économique ya République démocratique du Congo. Alobi na bango insistaki mingi na rôle ya gouvernement pour na kotia en place cadre moko oyo eko permettre éclosion ya production agricole. Boy alobi ezali intéressant ke ye azalawana na DRC Mining Week ye amonike na mikolo ezali koya bakoki kosala lisusu ba forum ya ndenge na ndenge oyo ewuti kosalema ndenge Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki amonike na cadre évaluation esengeli kosala ndenge bato nyonso bazali komona code minier ezali ko totaliser 5 ans depuis 2018 ezalaki bongo nécessité baebana ko passer makambo nyonso en revue. Chef ya gouvernement a rappelé ki pe na réflexion pour la nécessité ya transformation locale pour na ko valoriser ba moyen nyonso pe ko pesa impulsion na secteur agricole pe protection ya marché local liboso ya concurrence extérieure ndenge Jean-Michel Sama Lukonde Kenge alobaki. Na masolo mususu bosenga kosimba ete ministre ya tourisme Didier Mazenga Mukanzu ayambamaki na debi ya semaine epai ya homologue na ye ivoirien ya tourisme Siandou Fofana ensemble babetaki masolo na oyo etali secteur tourisme ya bapaye na bango mibale ndenge Mikali Bistoto atalisi yango. Akitaki na Côte d'Ivoire avec un pacte pe idéologie ndenge kaka bozali komona ayambamaki kitoko epai ya ministre ivoirien ya tourisme Siandou Fofana ye nani excellence Didier Mazenga Mukanzu ministre congolais ya tourisme nyonso ezalaki na cadre ya kokembisa masolo tope coopération mingi na secteur touristique surtout que excellence Didier Mazenga Mukanzu depuis arrivé na tête ya ministère oyo aza kotika ata mokete oke na gauche frappe ozongi na droite frappe veut dire frappe na frappe neti awa elongo na homologue na ivoirien batiaki accent na o etali mise en place ya commission moko mixte entre République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire pe Didier Mazenga Mukanzu asengaki soutien homologue na ye pour na candidature ya République démocratique du Congo na CAF surtout que ye azali président ya Organisation mondiale du tourisme OMT na mokuse na zone Afrique lokole elela masolo ezalaki makambo etari tourisme ya mboka na biso mibale Côte d'Ivoire pe République démocratique du Congo ye collègue na ngai Fofana azali ministre ya tourisme pe azali président ya Organisation mondiale pour le tourisme en Afrique. Alors, il y a des pour organiser une réunion pour signer un accord. Après, il y a des soutien pour la candidature à RDC. Il est allé dans le poste de premier vice-président au niveau de CAF. Aussi, organisation du forum éco-touristique autour de Sala Kinshasa. Donc, je suis allé en place de commission. Mix et travailler pour que organiser ba documents surtout en ont besoin. Boyoki tango babengaka elumde kisalu na ntola kutuba na nima bokanisa kama seki po degré buluza kolia lo zaps ya boxeur politique misala nde koloba nesika ya monoko Didier Mazenga Mukanzu bobenga ye le rénovateur aza kokumbela kitoko image ya République démocratique du Congo côté touristique mission ekuba tata mokonzi ekolo wayambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo apesaki ye oyo aboyi asali mokili na ye kuna biso tokozala te kaka se ye moko yolela. Bosenle koyeba été par rapport à la 20e anniversaire de l'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OPDAD de Namokuse, activité ebele et kosalema na province ya Kinshasa na badete le on tali kaila kapena. Kinshasa est déjà depuis quelques jours capitale OPDAD, organisation de la Première Dame d'Afrique pour le développement Baponi Yango pour na kosepe la 20e anniversaire na Yango activité ekozalebele semaine oyo avant rencontre oyo le 17 juin jeudi 15 juin distingué première dame Denis Nyake Tshisekedi première vice-présidente ya OPDAD ye a inauguré Kinabutu marché ya OPDAD o izali na kati ya académie de Beaux-Arts ayaki ko kata ruban symbolique pour na kopesa go na grande rencontre oyo topé célébration azalaki ye mon côté azalaki pe accompagné na première dame ya Centrafrique ba membre ya secrétariat ya OPDAD
pe délégation mosusu oyo bayaki déjà na Kinshasa. Première dame ya République démocratique du Congo, Denis Nyakiro Tshisekedi, na ba invité na ye, ba visiter quelques stands wapi epai, structure étatique, ba société commerciale, pe petite et moyenne entreprise bazawana, pe ba zub information sur ba offre, pe ba produit ou ba présenta ki bango, bo simba ki na village Opdad, baza ko valoriser ba produit congolais. Ba prestation scénique ezalaki wana pona ko agrémenter soirée oyo basalaki boye baki cérémonie oyo eza ouvert pona public nyonso pendant week-end oyo. Pona rappel, Opdad eza na mission ya ko contribuer pona santé kolandela bien-être ya bana, ba jeune, bana ya basi na ba plaidoyer ya mobilisation ya ba ressources pe partenariat stratégique. Compagnie africaine d'aviation, c'est à Mokusi et-il ba client Airbus à 330 pour le voyage na bango na condition kitoko. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yakanango, mikolo eleki, yangonde suki saka masolo, ndi melangai mwana Congo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien avec arrivée P réception, il y a deuxième avion SICA Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yangoyo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebon di melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te et comme les lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yangoyo bozwa lix eza nango neti soki o matio kitana ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yangoyo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomodaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA et combien eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka ba faire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo uti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi na masolo éducation bosene ko simbete itemat ndolo istaba fongoli ba bureau na bango pour la inscription ya année scolaire 2023-2024 ba inscription ezali bongo gratuit ndenge Stéphane Skande atalisian pour assurer éducation ya mwana ne garantir malonga moboti nyonso alengelaka yogelenge lokoyo Institut technique de météorologie aviation et télécommunication itemat ndolo na mokuse afongoli porte na ba inscription oyo eza koselema ofele veut dire gratuite pour l'année scolaire 2023-2024 du 15 juin au 6 juillet 2023 les cacao ont déjà formulaire na yo kitoko pe okomisa mwana na yo kobanda na classe ya 7e ti na 6e des humanités bana nyonso oyo basilisi primaire itemat ndolo eza kozela bino moboti kozela te kuna ba section eza ebele aviation civile électricité générale mécanique générale pe électronique oyo bokozwa na kati 3 options mokoka lokola radio transmission commutation pe électronique industrielle mwana ye moko kaka sala choix na ye
formation nde affaire ya itemat oyo esalaka ke soki mwana asilisi awa akoki komonte misala na ye moko kitoko to akoki deja kotravaille na entreprise en tant que vrai technicien. Baprofesseur awa kale na ndenge ya nyama welisa inscription eza ofele du 15 juin au 6 juillet. Premier test d'admission ekozala bongo le 8 juillet 2023 na ba 7h. Okanisi esili tintin itemat ekanisi bino bato oyo bolingaka kokubisa formation pratique na technique. Osilisa na yo deja classe kala kasi olingi o renforcer pratique na yo kitoko batieli bino centre de formation à courte durée na ba domaine oyo électricité automobile, installation des centres solaires oye kola ndenge nini ba installaka ba panneau solaire ata ozana ba province mosika masolo awa eza kofungama kitoko koyekola kitoko. Informatique théorie na pratique nyonso ezali avec balabo na bango moko ekuba na pointe esilite. Réseau et maintenance électronique awa bokoyekola rebobinage, système embarqué, vidéosurveillance, bacours ya anglais pesa kopesama. Yoka ba formation eza kopesama du lundi au vendredi de 17h à 20h pe samedi de 10h à 20h. Tango ya koyekola pe okoma utile na société eleki nanu te. Bolekaka deja na babiro ya itemat ndolo oyo esomi na kati ya Istandolo avenue Aérodrome numéro 3930 quartier Ndolo na commune ya Barumbu. Itemat ndolo mfumu ya formation technique. Na masolo ya religion bosenga kosimbete Congo pour Christ CPC na mokusi elongo évangéliste international Oscar Kiziamine bazabo collègue la midolo kitoko na stade de Martine for the fils héritier Mapinde. Aïe! Ndeko ya Congo! Est-ce que Soyoki Sango ya CPC 2023 Congo pour Christ avec l'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar, l'homme de Dieu, l'homme de feu. Yoka, CPC 2023, grande campagne d'évangélisation et de guérison miracle. Kangadat Malam, du vendredi 18 au dimanche 20 août 2023 à partir à 12h dans le stade de martyr. Et c'est le seul rendez-vous. Il y a prière pour la mboka, et prière pour la famille. Blocage, stérilité, paralysie, malade et oumeli. L'évangéliste international Kizamina Kibila, Jean-Oscar Alobi, si ton Dieu est mort, et c'est le mien pendant 3 jours à CPC 2023 dans le stade de martyr. Kobo Sanate, conférence des ministres, des serviteurs et servantes de l'Éternel du 15 au 17 août 2023 dans le quartier général. Il y a ministère la puissance du nom de Jésus-Christ. Oyo et Zoami, na croisement Capella et chaussée de Guimoueza numéro 8, quartier Yolo Sud, commune à Kalamou, référence Maître Taureau. Bon à CPC 2023 dans la Zangate. Peuple boliara mingi folinga la journal ya peuple pour na peuple ko mbona soka stoka bala bongo te surtout photo pe sa merci mingi gortingo de bona sima caméra montage c'est bon na Fabrice Lundomi pe Christian Kange bele bosse ko ebete journal ezaki supervisé na yemoko héritier Mapinde mande to kote ko les eliko ya au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu kobambola koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330. Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te et comme il est lontimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango
neti soki omati okita na yo te po confort nango eza na baangle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique ebongo bozwa ya mibale yango oyo nyonso eza na excellence mpe noblesse moko hors pair boyeba mpe bosimba ke Airbus A330 eza bamarke ya baavion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom mpe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft mpe bapays européen ebele kutu bato ya bafere mpe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui fatigue okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ya batelefone to mpe bautilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na 2 classes first class mpo na bino bagrand monsieur na bagrand dame mpe bapersonnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique mpe ezali mpo na bino bosalaka bafere mpe bato nyonso baamoureux ya voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na bameilleure condition ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele ntimba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo mpe bapaya basepeli oui CAA mfumu na bainnovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi